nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. En tout cas, bande comme ça, vous avez un paya, bota absolument likambo, tout ça comprendre ngote. Chadar nazo kosote ba yibi 10 millions de voix au ba yibi bazo suma ba carte électeur na PPRD. En tout cas, to lembi Chadar ata soso na mboka yibi to ko voter te biso ba mama to ko tambola mutaka likolo na to pour la maputa. To boyo. To lembi souffrance bo komi continuité au Kabila zo continuer pour bien ba to za na ba mbongo, biso to za na ba mbongo te to souffrance l'équipe ba tanga te ba ko ba chege ba kuluna. En tout cas, to boyo Madame Dako voté au Congo Azalité. Tu as vu que si on a 10 millions de voix, bon, ma carte électorale. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Soki tokutani lelo ezali penza na nguya ya nzambe tata yango tika ete biso bonso toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bande ko balandi émission ya mokolo malelo ezali penza pona tina mayema zali koleka na Mbandaka na province ya République démocratique du Congo Équateur précisément na Mbandaka. Nini mazali koleka siko na Mbandaka ba imboka mwana mboka Shadari akita na makolo ya Mbandaka ya kanisa kikeba Mbandaka bazali kokosa ye na yebisi bino boye bachelie bapine na Air Congo na Mbandaka de batumbi bapine balobi NON na mwana mboka Shadari akokota na Équateur te akokota na Mbandaka te bango baboyi bazala batu oyo ya lokuta balobi bango bakoyi kotambola na bokosi te ke opesa ngambongo na lia te bayoki mbele ba mama lolenge Shadari asakala ki na bango na maisha park talati na ndenge naza koyebisa bino boye ezali la Mbandaka opesi mbwa boyi bo vérifier makambo na tango loso boko kota la ABC1 bo benga bandeko na bino baza na Mbandaka bayebisa bino ete Air Congo bapine eza kopela Mbandaka de bapine eza kopela mwana mboka Shadari bana Mbandaka balobi to boyo longonya na bana ya mboka Congo. Merci bandeko bangai poete émission Tolobela Mboka Congo ata ko bino boko boya ezali nde nzete ya mbila koto bino boko kata na Mbandaka émission Tolobela Mboka Congo en avant nde bandeko babengi na lombango peso ki bazwi bilili na bemission ezali koya na kotiela bino longonya na bana Mbandaka tolobi tolingi Shadari te épreuve ane bino moko bomona ki lolengeni ba mwana Rwanda bazali ko sale la Shadari campagne. Cela veut dire bolingi to teka mboka la biso Congo bino bondimi ya solo ete ba Rwandais ba diriger ekolo Congo bondimi bo umbo tozali na yango bande ko balandi nayebi ya solo ke ba Congolais bolingala kate nayebi ya solo ke ba Congolais eloko eza bolingo la biso eza motema mabe longonya na mona mboka Félix hein tango nazoloba wazekwa la tala kibino bolobi nini yango wazekwa Félix wazekwa mwana mobali wala lobi richesse ya Congo eza motema mabe neti lelo oyo océan de la presse angani azana émission de Tolobela Mboka Congo mwana moko boye abimi orpheline batu de père et de mère atangi classe na na souffrance a telemi alobi po bundele kolo Congo bisika o yoko ko bunda te bisika o yoko lobate mengai nangolu ya nzambe tata a telemi singai pona lobela na mungongo na nga makasi na chavi na nga danger ya bana na nga ya libota na ngai ya ba mina ngai ya bato pe balingaka ngai metala yo oza na poso bomanga posa na nga nini oza na poso sala nga mabe posa na nga nini ozo luko teka nga poke na nga wapi okie na nga yi wapi soko ze ennemi ya Congo etali yo Congo eza ya ba Congolais
Moi, je ne suis pas une étrangère. Nazali mwana ya Congo 100% la botami na Congo. Longo na bala mbandaka. Encore une fois, Longo la tolobi Shadari a kozwa accepté na République démocratique du Congo. À moins que babo mabiso. Et lelo la zone di mamakamba Bible sala makayango moninga na zo bangate. Naza déjà prévenu. Makambo bozo sala lelo bo kansate ke na yebi yango te na yeba yango afala banda musala oyo. Pe na yeba ki ke kosuka boni. Na ye na vie na nga pona sauver pays na ngai. Na ye na mission oyo ke Congo balongola boumbu. Na ye na mission oyo mona Congo lia malamu a profiter na minerai na ye. Mola mboka Congo ayeba ba minerai na ye zalaka wapi. Ayebi ka kazakala or, ayebi ka kazakala diamant, ayebi ka kazakala pétrole, ayebi ka kazakala biloko kili. Mais Congolais ayebi yango te. To bana kotuna bango ba mona ta minerai moko te. Mais ba ayebi ka ke baza pays riche. Mais bana Congo bazo mona ke bazali ba bola. Toza sous pauvre, mboko eza la développement te. Siko bandeko to lobela mboko te. To kumisaka ba dongolo miso. To sepela makamo mona mboka Corneille nanga zo manipuler bato. Yela gouvernement en place. Bongo to kanga minoko la biso article 64 lobi la biso nini. Ngai mona mboka Martin Fayulu ale saranga ite. Mwana mboka Félix ale saranga ite, mwana mboka Bemba, mwana mboka Matungulu, mwana mboka Muzitu, Shadari Joseph Kabila bango ba opesanga miso na bango te. Naza journaliste on a tangi nde classe nanga. Tango na tangi classe nanga la souffrance. Pe la silisi yango. Na sali ba recherche nanga la souffrance nde yango la zo telema liboso la bilo pour la sala lito na bino. Nazo bangelo côté. Mais plutôt comment on soutenir vous les Congolais. Au lieu de télémana bino à ba Israélite ba balukela ki Moïse. Muto qui peut sauver bango. Jésus qui est mon maître. A mona yango. Gloire aux ala qui la Juda. Mais à ce pela qui comme mukolo wala diabulu kaka pour la parfum. Nazo sutukela makambo te parce que nzamba salo bala biswango. Mais moi je parle pour la patrimoine moko la zalango Congo. Ba ba ko sala d'accord nanga to bunde tumbo to bengala Joseph Kabila la pays na biso. To bengala Shadari. Mutu moko te a voté Shadari na République démocratique du Congo. Makambo basali mona mboka Martin Fayulu. Bile bo sepe nango. Mutaki campagne na yebo moni beni tomber. Ba kangele avion ke le go mate ba kangele. Finalement nous sommes des esclaves. Comment to ko vivre boy. Merci la bande ko nga ndenge bolobi ete lundi boko quitter la Louis Michel. Batu wale photo kimi sabango la mboka. Batu wale photo kimi sabango la mboka. Batu mabe ya République démocratique du Congo. Batu bazolinga mboka la biso toza en esclavagisme. Batu bazolinga mboka la biso tozonga ba teka biso lokola zando tipo tokoloba NON. Yango la lobby bana ya partout na République démocratique du Congo. Na tous les provinces. Bo ya mona mboka Shadari. Bondi mayete akota te bo pesa accepter longonya na Équatorien bondi bo zoka. Bolingi bo kufa pour la mboka la bino ngayo c'est de la presse la zala bino longo. Papa Adolphe tango bengo mona telemi pichulo mpinga bo telema bino tube équatorien bo telema bo tumba bapinemba na mbandaka bo telema bo leba iso bolo nzakomba leko bo telema bisikalo so bozali bo tumba bapina encore davantage ata ko makile la bilo etangi eza makile ya belle eko gangaka ba congolais na yebi bino ba kayen pe bozali mais soko zo luka makile o de la presse eko tanga mais ya yo okozala errant et vagabond parce que c'est mon Dieu. Et puis ne touchez pas mes ouais. Cherche à savoir qui je suis. Ce que je fais, je le fais pourquoi. Qui m'a envoyé? Qui est derrière moi? Cherche à savoir avant Lukalo Kobomanga. Ne me regarde pas en face, mais regarde derrière moi. Qui est derrière moi? Si tu vas faire des recherches et tu ne sauras pas, et tu ne feras pas cette erreur-là de me toucher. Encore une fois, na Congo congolais. Bazo bangi sangate bako intimider ngate. Ce que je fais, nazo tombola mungongo langa, mungongo o David Asalaki. Na kondimate mo lamboka Shadari na ba Rwandais ba envahir encore une fois République démocratique du Congo. Na kotika laka kondimate encore une fois ba paya, ba ya lisu ba gouverner biso. Na kotika laka kondimate na ko déguerpir. Moi, na mboka pharaon na République démocratique du Congo. Moi seul, je dois faire la mission de Moïse. Na kosa la mission, il y a Élie. Élie a qui a besoin de battre la pembe na été. Élie avec 44 000 prophètes à Baal. Élie, il était seul et confiant dans Nzambelaye. Alobi bo sopa mai, bo chaba moto ndenga la zoe bisabino, bo intimidé, bo pesa ta adresse place la zalaka, bo sala tout, mais la cause la invisible parce que Élie a bisaki bango Nzambe la bino alali. Et eza tango ya Nzamba Congo telema, eza tango ya Nzambe ya Israël, ayoki koller la population congolaise, ayoki koller la RDC, ayoki koller la Congo, comment bazo souffrir.
taux ya chômage eza na 20%. Allez-y comprendre comment bino bokoye ko sepela. Yo moko kaka olia, yo moko ba peso ba 30 millions, yo moko ba peso ba 10 millions. Kasi siko plus de 80 millions d'habitants. Oyo bazo souffrir lelo. Bato bazo nyokwama. Est-ce que vous savez les statistiques? Ya batu combien bakufi lelo? Bosali statistique ya batu bonyo balete lelo? Bosali statistique ya batu boni bazo tangate lelo? Bosali statistique ya bande kolabilo boni baza ba pauvre malheureux souffrant? Comment bino bokoza na mitema te? Comment Congolais okoyi kozala mongune ende kona o Congolais? Qu'est-ce qui ne va pas na ba Congolais? Et pourquoi kaka Congolais à République démocratique du Congo? Et c'est pas Tchadien te, pas Burundais te, pas Tanzanien te, et c'est pas Brazzaville te, Bangolais te, pour la nika kabiso, pour la nika tolinga la kate, bande konangai. Soki yo moko penza, ozali ko sepela ete, ozongi sa Shadari na bokonzi, ndeko langa bozo tirer à terre. Shadari akozwate po ezali nzambende fungoli population congolaise miso nzambende atelemisi population congolaise ete bango baloba ete batombola mingongo na bango ngana zakila ba olambanda kate ba bengi ngana bengi kabuya to telemisi ko to lobela bino balobila ngama moseya awo na mbanda keza ya koinda kasi bandeko langa tolobate ata bino moko to pesa maboko la bandeko la biso ba Congolais ba oyo to tambola bango elongo poto bengala na uta ko sala émission na ebisi biloke mona moka Corneille nanga mapona mezate soni nde akoleka lo batu na ebisi akene na RTNC alo batu élection ezalité la République démocratique du Congo siko batu oyo bazali ko komisa biso ba bolole na niveau oyo to kanga bibebo na biso poto lobela bango te po bo impiter nga responsabilité na ebité nazali pona mutu moko te nazali mopanzi sango ya République démocratique du Congo je suis en train d'accomplir la mission de celui qui m'a envoyé. Donc il a côté la conseil la sentiment mutu moko te, pe la côté la côté ka conscience na ngai te, na koza la muto ba somba te. Si ça dépendait que la misolo ngai pe na zo misolo net baninga mususu. Parce que na mbongo te, nga mwana nga kati classe à 3e graduat s'il vous plaît. Poni na zangi mbongo, à quelle université te me kala mwana nga za licencié. Vous croyez que nga mwana tangi na ngi bana nga batanga te? Je ne suis pas illettré, je suis lettré. Mais na boyaki ko zombongo wana na lobi na ko zwa yango te parce que nous voulons le changement total soki nga la zwa yango e bongo ndeko aza en face na nga zwa yango e bongo batu musu bazwa yango na kotika la koteka conscience na nga te insulter ngai bien bon na nzimi yango mais na kozala kata na batu mibale o bako comprendre idéologie au sein de la presse o bako comprendre que poser au sein de la presse eza que to fouter mungu na dehors o bako comprendre que poser au sein de la presse eza ya famille tatane te ya maman na été eza posa était tout congolais azala erré eza tout congolais système nyoso bazo bimisela biso ya ba ujana ya ba Barcelonien ya banini ba kombo nyoso bazo pesa bana biso esenza elenge bana biso baza bandumba te bana biso baza kuluna te ezali gouvernement congolais ne rendre bango ndenge wana kozangisa ba para misala kozangisa bana biloko bongo to tindika Shadari azo bokonzi to tindika accompagner une élection mwana mboka Corneille nanga gangster qu'il pleuve ou qu'il neige tu vas payer ce que tu fais mbongo lia ki ko sanza yango na ebiso leka la RTNC loba que élection ezate kolobela batu la loku côté ko ki ma pété parce que le 23 to lobi ma pona miezali le 23 ma pona miezali to ko changer mutu mususu bokene ko lukaka ba exil ndenge ya bozo kene na Chine bokene ko senga meto yebisi binoke Congolais à la lité merci na Serge Kamfumu. Vraiment merci beaucoup Ndungu yoza na Paris bolobiete tokoza la collaboration ndenge le 8 bozo kende na Château Rouge merci na yo pe ki la menka na bokila lokonde fam pekato olobi c'est lundi bozo kitela Louis Michel merci na batu nyonso bazo bunda po le kolo Congo merci na yo Den Antonio kwa oyo na lobi na bato balobaka équilibre tango la zolo ba denewade merci na yo penza na musalo bozo sala merci na yo na Josué vraiment tikanzamba pambola bilo pambate bolobi boko soutenir Océan de la presse. ABC One Television, le leader en actualité.